Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemaram. Salande Makam. Action. Voilà, comme vous pouvez bien le constater, ça vous coït. On a connu un biseau pour la caquée, l'oué à papa, Papa a tiré biseau. Les gars, vous constatez, tout ça, la cinquantenaire, Papa Kodi, Azam Moukouran Moulele, Papa Kodi, Azam Icône et théâtre congolais, Papa Kodi, Azam Mine et théâtre congolais. Comme je le dis toujours, il n'y a personne dans le théâtre congolais à l'équipe Papa Kodi, na o babengi ba médaille, ba mérite ya théâtre. Azo ba mérite na Congo, azo ba mérite na Afrique, azo ba mérite partout à l'étranger, juste pour le théâtre congolais. On va tellement nous congolais, mais ça est tellement facile. Nous on va constater quand même les artistes baroloba, il n'y a pas si de monde, ça que mon a désordre quand même moi, les familles les artistes et tout pour sa média. Un message que je peux lancer directement dans la famille et ça que papa peut dire ça kaka ya famille, papa peut dire ça ya Congo et Afrique, papa peut dire ça mon comme il est parti là, c'est pas seulement sa famille qui va pleurer. Déjà, famille artistique, les alliés, médias, il y a partout, les alliés, là, ensemble, là, ils votent. Parce que perdre jusque là, à un moment, on aurait battu, comment on aurait exprimé passion, on a monté, ma mère, de perdre la papa. Alors, sur ce, on a aussi quand même des artistes, et c'est comme ça que nous voulons vous servir dans la chaîne Nabino. Les Gomisana, King France TV, vous s'abonner encore, vous partager vidéo et on va toujours vous parler des infos, de vous donner des informations justes et claires en temps réel. Voilà. Merci beaucoup. Papa Kodi tu travailles ensemble, mais tu m'as dit que tu as beaucoup de scènes de mon côté, mais on a quand même dans moi, dans un moment où on a un souvenir. Oh, il va remarquable. Souvenir avec Bélé parce que sur le Bengi Ayaka, fait Ayaki, na Ayaki, na Sibi, na religion Kutu, Aïssa et Bongos, Angaki, les batelins Zemboko, et Rumba Tobina. Mais Talara, ils ont équipé ma couvre-feu, et encore ça, la qui était mais quand même, avec Luana, la CPLA qui a équipé après ça, il a cadeau. Ils n'ont pas seulement Papa Kodi, ils n'ont pas seulement Boutikabichou. Mais il y a une GTP, la RTNC, vendredi, qui est au Soukoula, qui est au Soukoula, qui est au Soukoula, qui est au précision, qui est au Soukoula, qui est ça. Donc on est le mardi, la bénédiction on bela, la lali, la victoire. Voici à président Lomé na NTPC. Tout le monde te met main dans Zidane d'abord tu es na Kachichi. Donc c'est la place. Ok, globalement il y a souka na famille biologique et na famille artistique. Biso to la biso bali biso. Non, ça sera famille parce que bah ça les désordres. Il y a des autres mais quand même a raison non oui balobaki non balobaki bayoki balobaki au filmer pour état papa azali ala kata cercueil bayokaki mais comme babenga bana muka et comme basa boye eza bien dit o akufi aza papa biso bango to musu bazalaka na ete monde to zala boto comme ma famille to kutana de lundi à dimanche koleka kutu famille au mon attend déjà to yé to tinga kuna obela mais na yoki papa la na ko kate fona ya ezo mo ata ya botinga te mais za papa na nga na musala asepesa biso donc il na yesa ka famille bacha na se pour aza comédien caméra tant azaki na bomo comédien caméra bandai besoin mais jamais ba qui pour filmer papa absolument dans un adresse c'est impossible donc tout ça même moral photo de la papa bien dans la bien ma case. Merci la bande de connaissances pour continuer le suscoupé.
oyo asali ya babiso oyo toza ta na solo neti ngai naza moto na ndai koreve na ndako mona papa kodi mosika donc naza ta na solo tutu ya kopusana ta na linzaka te mpo ye papa kodi na micho aza lokola koko na ngai donc papa kodi aza koko na ngai na micho ndenge akufi ezosala mpasi mpo baartiste ka ya minene nde bazokende bazotika biso en plus liwa ya papa kodi esali biso mpasi tala nde naza na babagage nauti tournage jérémi akati biso tournage na eyenga ayebisi biso papa kodi akufi nde toyaki totandi ke tozonga bandako toke kotika basaki ekosala bien te yango tongole na asigi toye na ye awa nasa mosala oyo tomesana kotia bidembe na biso soki tokufe mais ezosala pasi okufela bato lelo tokufe neti na micho toza teko na okutu programme eyebani te bazoloba mercredi bazoloba jeudi non tokufi teko te tokufe lisusu star artiste ya monene oyo aza icone na mboka oyo papa kodi atravaille trop akufi abeli te liwa moko mystique akufi briske na hôpital nini akufi na asigi akoyaki mbala moko babi hémorragie toyebi te bato bakoki koexplike yango bien eza bapo masasi papa elombe na biso nde toza boto aka na makasi oza mpe na basouvenir mpe ya papa Kwedi na joue na bapapa ebele mais papa Kwedi non na joue ne na scène te non na basouvenir ça veut dire par rapport barole oyo ajoua oyo mpo otala soki mwana ntutu soki nabosani te bafilme ebele papa asali donc bafilme ya otanga kutu bakombo eza te komona yeka nde ajoue bandosangaka kitoko aza papa oyo alobaka te ase respectaka makasi mais nazwi chance ya tourne na ye te na tourne na bapapa ebele rêve nange ezalaki te na tourne mpe na ye nde na tourne na bapapa mosana nzambe oyo apesaka ye moko mpe abotoli biso ye mais na moma nini abeli te toyokisango te me mbala moko toyoki kaka liwa nga naza mie place mpenza ya olobani te mpo na joie na ye te bato bajoie na ye mingi ye moto akoki pase biso nano mama micro nga naza lokola kokoba na ye parceke bato bakosala bazaka mwa moke na bango na joue na zwi mpenza chance ya kojoue na bango nyonso bapapa tu wana bango nyonso bakofa na joue vraiment na bango ezali wana ali trop jeune mais oyosalaka etan moko na pemaki besiko nazomelaki tojoute ezalaka na ye na rtnc torepetaka kuna mercredi tozalaki ne na tournage na bangali ba mama karepala joué à loin de la 19 vers de Seki, de votre photo, de Seki d'habitude. Normalement, le lobby, mais pour faire que ça n'a pas d'émission, la plus droite aussi n'a pas de tournage, tout paiement pour banda mercredi, soit vendredi. Vous savez qu'un avis d'une avis sur le salon au bâtiment, n'a pas de dire c'est des prises, à Zana, à Chichi. Zamba Sungaye, à Bina, on s'attendait qu'il y a des lois de. On s'appelle Batina, on s'attendait à des lois de Batina, on s'attendait à des okana mercredi alobi tokende kotala ye mais comme si todesidaka na bafille ya bato te eza na moto moko nde adesidaka na bafille ya bato ezaka na nzambe asali bakopa kosala nde lelo na fanti na ba 18 heures nazoliela mwanga na groupe natali boye président ya elombe alobi ke baph aza te esali mpasi nasikana na famille na baartiste comédien nyonso nazalaki papa moko malamu nga na groupe salongo na na papa moko tini mama moko te basalanga mabe te bazwanga lokwa mwana koko na bango bande koseka bande kotumula ye mosu ezalaki mosuki na kini na repete taka oyeka otune mosu role oyo bakoki motu atiaki po osala filme moko boekutu ete po journe no eleki te nazali makanga baakodi nazali mbandama aboli soki otaka moto ya motu vraiment souvenir na ngai esika yango wana toseka makasi naobenge kutu kodia na kata non kwedi te po papa na eleki te film koki oleka namoni kunze wana eleka na rtnc na groupe salongo mpe ya banzonzi na Karim pala lelo oyo papa Kwedi aza te parmi bapapa mikolo oyo tikali na bango papa nini yo ozomona akoki kobamba pota ya papa Kwedi na motema na baze ebele papa sha bakinda toza kaka babamba mpe kaka papa Kwedi mpe azali
ekei bato mpe baobamba mpe bazaka okotanga ta mibale te oyo te toyebi ke baza ebele nga nakei vraiment oyo nalobika yango wana tolela papa kolobika malamu tosengaka kimi ezala entre biso na famille tozala toujours bomoko merci mpona ngai importance ezaka namona nde hôpital du cinquantenaire oyo matanga ya papa Kodi atiki borasi kokufa tiki biso alors bato ebele bakomituna est ce que papa Kodi abelaki parce que bato ebele batikali oyoka sango ya maladi qu'est-ce qui s'est passé au fait ce qui s'est passé en fait je sais pas sauf que soit pour une répétition possible déjà benganga des corps informés na groupe que j'ai dit répétition ça te pour bakunda Tcheko j'ai dit vous êtes informés n'est-ce pas si on fait cette information pour nous dire deuxième appel à président pour annoncer papa Kodi a couffé on a dit alors il son papa c'est un hôpital dans le Sango il y a matin dès que c'est dirigé vers HJ de Victor à la cinquantenaire et même ils sont toujours voilà. Merci beaucoup d'être là. En tout cas, ma question peut-être après, quand on va dans la rencontre, on va organiser d'elle, mais en attendant, mes condoléances. Vraiment, on est ensemble. Seulement tout l'entour de la papa bien. Avant de est-ce que le programme pour partir en attendant, on va qui gagne. Quand on est mort, quand on continue. Les restes, peut-être déjà les lobby, on voit tout ça là. Na piscine na ye nde toyeba makambo ndenge évolué parce que papa aza icône papa aza modèle mpona bato ebele aza école c'est-à-dire au moins temps ya koobserve puis ya kokosa mpe bamoyen nyonso mpe ekopermettre seke tolela papa na bacondition bakolela star aussi artiste ya moi de futur malade yango abelaki na maladi bakasali soki crise ekati ye mosisi esali voilà. Déjà papa Kodi en tant que icône maman d'Afrique, est-ce que yo personnellement oyebaki oui nayebaki bien mais malgré qu'on a eu chance ya rejouer na ye te parce que okoma leso moto akufi oyo tojoaki na ye voilà mais je pas eu de chance ya rejouer na ye mais c'est un bon papa tovanda na ye tosolola mo baconseil oyo apesa wana efortifianga mpe na mosala nango mosala voilà merci lelo na opesa mpe conseil na bandeko na biso bacomédien hormis makambo ya papa Fredi ozoyoka baje bakofona baprojon tolingani te conseil na opesa bandeko na bacomédien sosi tournage zonga palais otikaka bagia kofanda na bachar baensemble na bato moko peut-être boyebani kaka na mosala boyomi na masanga yango mona tozokufa mpe ebele donc tozala mayele surtout sur le plan wana voilà mpo toki tolanda na ebele boye te nde tolanda na te déjà moko aza na mort mpo tokumi te mosusu aye donc ça fait mal merci beaucoup Ouais, merci beaucoup, Naomi Yama. Merci, ma journaliste et Mion Sona, ma caméraman. Vraiment, Naza choqué. Mais il faut qu'on ait le rapport. Trop, c'est trop. Bon, moi, personnellement, je crois que la semaine où je crois que Fati faisait la jour après, 2 jours après, à l'Otaki, il y a 3 comédiens au Baoufa. Il y a 4 comédiens, on a un mobile moko, na maman de Bali. Donc, quand on a mon publication, il y a papa Kodi vendredi, samedi, Nazaki n'a pas si demandé, balobi que Asaki a petit comment, Makila et Mathieu na cerveau. Donc, on a déjà une intervention, on a il faut que ça la photo parce que on a des soins appropriés des alaka. Nazaki na HJ depuis vendredi ou à Koyaki. Samedi, dimanche, Nandenge Lelo,
akufaki depuis 11 heures mais bagardaki nanu information et formation eye kocircule vers 14 heures nde baye kofaire circule information ke papa Kwedi akufi donc eza mpasi toperdre baicone na mboka na biso eza mawa makasi kotala papa Kwedi aza vraiment moko atravaille mpo na mboka na biso akufi kaka donc c'est difficile. Voilà, Miss Lolo, papa Kwedi, unicorn dans mboka na bino, est-ce que yo personnellement oyebaki papa Kwedi? Si nayebaki papa Kwedi même na bamatanga ebele tozalaka naye tosolaka naye bien même na bare na butu so neti nauti tournage ye pa uti mosala tokutanaka naye mingi na ave na biso ya quartier 1 parce que ngai naye tokenda nzela moko ye akitaka na po matete ngai na konjinaka jangu tozala naye pi omona tomati transport moko na fiti boye mafi na fiti po na yo donc c'est un papa bien malheureusement nazwa chance ya kotourne na ye te parce que ye atonaka mingi mais loko ya RTNT ngai natonaka mingi bazoti nazwa chance vraiment ya kotourne na papa Kwedi azalaki papa moko wa markaka na monde ya art donc azalaki gentil na motu nyonso ayebi na ye nde bazwaka problème na bato te naoyeba susu dernière fois tozovaa na ye na matanga ya machako ovanda ngai na ye avandi boye ngai navandi boye tosolola donc mpe ya sonam eza nzela na biso nyonso me mpasi makasi mpasi non programme nanu basali programme te mais je crois que bacomédien bakose ressemble lobi epa na ye na po mateke wana kokita na se boye bacomédien bakozala wana mais mingi tokuta bagroupe whatsapp otinda biso baprogramme nyonso pour l'instant en tout cas bato baolanda biso na matanga bao baza besoin balela bakende epa na ye na développement te awa cheko aza ya morga pankoko aza ya cinquantenaire te jour bayaka batya cheko awa place ezalaki eloko akufa mpe ba 3 heures nde bamemaka ye na pankoko na 5 heures oyo aza papa na ngai donc nde naza boye nalobai na matanga na mosala naobanga te mpona bomi te naotambola oyo naza citoyenne congolaise mpona natambola mpona na badroit na ngai na kati ya pays na ngai naza na problème na l'état te naa na problème na bato naaka na problème na bafi ya youtube na bagarso ya youtube donc so na matanga tokobunda esa apeka bien me ngai nayebi kima te naye kolela baaboti ndenge naye kolela président cheko donc oyo akoya mpe na ndenge aloma te misolo aye matanga mpo aya na ndenge loyenge mpe tokutana bonga mpe na muta te Quelle France Télévision, Quelle France Télévision, Quelle France Télévision, Ndé Maram. Tout ça là, Ndé Makam.